Et c'est notre ndinga au motema pour na yebi bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pour na kolanda émission ezui na yango bandeko balandi ya émission ezui na pesi bilo mbote bisika nyonso ezwami bino petika ite kimia nzambe tata eingela o mabota mabino toko panza lelo poke na mayo o mazali koleka bongo na République démocratique du Congo toko simba bongo moko na moko na tina ete bai Congo mani ba o misusu nano penza litoi na bango yoki bo solo te ba mesane bobe na kati na lokuta nde baye ba bo solo o ezali koleka bongo na yi ekolo wa biso pe nini ya motuya o esengele bai Congo mani bakanga pe pona nini toko senga bongo révolution topé soulèvement. Pourquoi tu as dit que c'est yango tina na yango de kolangai balandi ya océan du Congo partout au bilo bozali tikanzambe alola abate la bilo pambate to sali bongo na ba festivité na sila bongo na komo yebisa bilo ete to kosola likambo litali consolation ngongala yango ebelemi kasi bokolanda bobele awa bozala scotché branché bo s'abonner massivement pambate TV ezeko melengi pe bitumba ya Congo tolobaki c'est le fait et kozalaka te soki na mitozui bon somi bwa biso te lolenge o bakongo mani esengeli bazane kolo wa bango o etondi kita yango nde etumbala biso yango wana pe chaîne na bino etumbala ngo yango wana bo s'abonner massivement mon mère de Brino en Autriche ko ba bobele ko sala mosala na yo po o ezali sanza moyo ezali bongo mibu na bino o eboli bongo komo sepela ba mbota mana bino yango to lobi yo na Autriche mon mère de Bruno sala ka mosala ko partager ba débat ko ba bobele bongo ba mama missionnaire na place fondé na mboka nita babe ifoko yo moto pe bakoko lumumba mama Odette waku bana bitike bakozela bilo ba rompe bali ya moins belle mama Odette ba mama missionnaire na ngai vraiment bozali bongo na Belgique na mboka ya Guillaume Ngangula ou pe Jejo Dimba nzambe abate la bino pe oya biso kilame jendete loteke tumbankane konto bokela lokonde fam pe katona akene ayebisaka bongo pasteur William Mo Carmel to kozela bino mama la Chabienne to benga la mama social ba mama ya moto mojali moto mozima mite assalamu alaikum na mama ja wape ba mizima na biso boli bongo na South Africa na mboka ya Gilompinga pena na Lompinga gi merveille kitoko pe ba mapasa papa la mama ba programme Angola no bondia botar de bono itaire biso ko komela bino mamour d'Angola la mokita na Florence ya Matondo Mido équipe pour la te na États-Unis d'Amérique yoka biso malamu mai auto ko balelo peto bengala pona tina ko sala mosala équipe pour la te États-Unis d'Amérique na mboka ya mana nanga na unia donangai vraiment tolobi bino batu bozali bongo na Angleterre ba boko benga biso na mboka ya nga mokonzi na Angleterre bino batu boko benga biso na mboka ya Big Daniel Ngenda na mboka ya Clovis Tamutunga vraiment boli bongo ba yike to ko solola téléphone lobi e kata kipenza metolobi to ko koba pamba te ba makanisi bino zali bongo malamu pe lisanga wana tondimi iyo to ko sala yango na bino pona ko motombola bobele ete nkita wa biso ke de liboso peto motombola ma immense auto nango posa Big Daniel Ngenda merci encore une fois pamba tata ko toko yoka la te mais oko kitala sena pe ba retrouvaille e ko sala ma ebele na kutela kipena ndeko langa ya lemba bongo la lukwila tolobi kaka mbote la binu bande kolanga ezali pasi pe mawa ya moto banda makambo oyo mama Eugénie Zemanga mama wa biso bonheur na yebi ke toko bengana pe Valérie Petelo pasi ya biso ezali nini lobi na banzi bomonaki émission ekotaki mbala moko bomoni yango ezali lisusu te Luc Makanaki prisonnier de Jésus en Autriche na mboka ya mwana mère de Breno pourquoi bomonaki yango ezali lisusu te chaîne wa bino bali kobundisa yango bandeko précisément nalobaki fona kitala ke kokutana na CG Devos pena ko sengo audience kokutana na président Martin Fayulu Madidi natina ete chaîne o ba déclarer yango chaîne ya SID na ebité pourquoi balobi ezali chaîne ya Martin Fayulu Madidi nde ba boyi ata émission ya ba Hervé nyonso batiaki yango lobi rouge émission yango moko pe koti batiango rouge bomoni ete ezalaki lisusu te yango nazali na kosenga la bino lokola etumbe komi ya bongo baboyi chaîne oyo ezala chaîne révolutionnaire bazali ko boma chaîne Océan du Congo ezali chaîne ya libération na lobambala ombala kasi bato basali lisanga ya mabe pona kolinga te chaîne oyo na bosolo yango ezali koloba yango nazali kosenga la bino ete
bobunda etumba ya commentaire ya ba vie bobunda etumba ya partage bino na ba obolo bakake bolingaka mona mboka Martin Fayulu Madidi bino ba ona bo sepelaka le tumba la ye bino ba obo sepelaka le tumba ya ba Hervé Pamba te mona mboka Félix Antoine Tshilombo balobi ete bana wana bazali ko déranger sikoyo ezali nini balekaka te na betando eke bana wana basala mosala te nzengeleke benzambe apesi bango makasi ya kobundela ye ekolo ya bango. Alors lobi bomoni ke bémission ezalaki botie baboyi yango botie basiprime yango pamba te bazali kobundisa chaîne na bino ya libération yango nasengi na bino ete bobunda etumba bino bolingaka vérité bino bozali mpona bino bato bolingaka vérité bobunda etumba ya chaîne na bino ya libération. Océan du Congo akobeta bango mpanzi na mbanzi po bamoni ete akoloba bosolo ete toali kobomba te na sali beka tala te na chaîne oyo ezali kobundisama pe na beti mbela na bino bato bolingaka etumba ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi na bilenge ya Congo la sensibilisation bakosala bobunda etumba wana bosabone massivement bopartager bémission po bocombattre baloki oyo bazala ngambo ya Tshilombo ba o balingi bosolo te ba o balingi bosolo elobama te nde bango balingi chaîne oyo bika te na banze bomona ke monsieur kotaki pe bomoni yango lisusu te to meki ya berve ya bana changu oyo ba ko bunda ye moka sala bana monoko ya lobi bana wana ba ko bundisa ye bana wana ba ko pesa ye kaka mais monsieur na bango balingi eleka te. Alors na beti mbela pe na yebisi bino partout oyo bozali bino bato boko benga ngai bato ya bapaya oyo boko benga nga oyo boko sepernalite na nga vraiment bosabone to mona etumba wana pe chaîne na bino basala yango mabe te po eza parmi chaîne oyo bazolinga bolamu nango te. Toleki tozali koloba likambo oyo ya catastrophe oyo wuti kosalamela biso ya mvula oyo wuti kobetela biso pe lelo lisusu na butu ya lobi po tokoma lelo mvula ebeteke ezali bobe lelo toloba déjà na ba 2h du matin na yebisi bino catastrophe. Catastrophe, pourquoi catastrophe? Parce que Kinshasa il faut ba refaire yango wuto belge atika babiloko la ye ba respecter yango te basala eloko te. Mobutu aye koluka ko créer biloko ya kitoko il faut to ndimaka ye personne biskazali mais Mobutu na ba nouveau riche na ye batikalaki ko bebisa te calligraphie batikaki te ko bebisa ete bazwa mboka po ete ba étouffer yango lelo bato ba yeyi po la koboma po la koloka bakatisi bato mapangu misato minei bisika mayeleka na eyali te bisika batia badale po zongo ekendaka to mpe masao eyali te bandeko na ngai papa bila. Alors biloko wana esali pasi mama Célestine na papa Michael bilo bato bovai na France papa Alfred na mama Clarisse na ngai na Canada na mboka lipasa na ngai ino ya CNT live lelo ba inondation bozomona ete gouvernement oya mama Judith faisait la démissionnaire et puis gouverneur ya ville province qui faisait la démissionnaire pour ete lelo bato baleli kimbuta lelo bato baleli ngobila mais on suppose que bino bolobaki basalaki pe malamu te zindo Barumbu Bandal séparé Gombe Lemba Matete Ngaba Makala Yolo Matonge bisika tout Lingwala na yebisi bino catastrophe bato moya kotambola ezali te na banzi na kianza wana bauta ko mobaka mabanga na Lemba awawa ezali pasi ce qui peut pas koya ce ko boka la bango mabanga on suppose que tozo comprendre te et loko nini oyo zo sala malakati ya Congo poto kokate au sala banzela to kokate ko sala ba pont to kokate ko sala ba projet oyo balobela kibiso parce que il y a des voleurs qui pillent la République démocratique du Congo qui veulent pas que les gens disent balinge ba koma biso la carte esclavagisme oyo ba koma biso utakala kala alors to kondima yango te po teli ekolo wa biso to li pe la besoin tous la ba bénéficiaire
tout Congolais li malamu, tout Congolais bika malamu, tout Congolais zo bon somi na ye lolenge longo badi. Na uti ko bala bilo grève partout. Toza na tango ya ba fête. To mona ka lolenge di mokile ningalaka. Etika da bisa bilo yako na République démocratique. Ba o bazala bandeko ba poto nde bango bakobika mwa moke mais poto yango pe lelo komi pe lolenge ni yakese. Alors ba ikongo man. Il faut totika la boye. Te. Il faut tobika boye. Te. Esengeli toyoka malako ya musée, esengeli boyoka malako ya océan, pe to lamuka pe to mondele kolo ya biso. Mwana mboka Félix Antoine Tshilombo awutaki na komoloba lokola la fungoli misu na yebi ke bango nde batu bakoboma bakongomani ngana bango ti na ti tokokutela kaka epai ya Nzambe. Me mwana mboka kendaki epai ya moto ya lobaki ti na ti pe bayandi ye te baboyi ye pe badecevoir ye na banzi atako moto ya bango Vital Kamerhe a reproché ki bango pona koloba ete lolenge kani ambassadeur ya Rwanda akita la bisiko bako boma batu pe bino boyi yamba ye lolenge wana do bakongomani bayi babolole moto akoboma bango moto ye lobaki ti na ti okei sukoluka Kagame yango la ti est-ce que Nzambe akomi po ete alobaki bakokutela bobele soki bakufi epai ya Nzambe. Est-ce que Félix akufi po ete akende koluka Kagame po basola lisusu nini po alobaki ti na ti. Mwana mboka Félix Antoine Tshilombo alobaki na Kabila ke l'article 220 elobi mokonzi ya mboka ali bobele na mandat moko soki peuple alingi bakasi bapesi ye babale mais ya misato mandat wana eza te. Martin Fayulu Madidi bala bilo ete mwana mboka Félix Antoine Tshilombo alobaki na Kabila 3e mandat te pe mobeko likonzi bakosenza yango te. Alors sika tala molai ya bato tala molai ya place ye moko atelemaki maloba wana lelo ezongeli ye 3e mandat te pe mobeko likonzi ekosenzama te. Kasi likambo mosusu ebimeli biso la kosala ba recherche toyo komona ete na 1949 nde bavotaki makambo oyo ya peine de mort nde kato bandi koloba pe to kosala ba recherche tobimisi yango par rapport ya mobeko likonzi oyo esalami na 2006 oyo balobi ezali ya Mendele ya bapaya kasi peine de mort esalami na 1980 et 49 sikoyo peine de mort wana eza ya Mendele entre peine de mort na mobeko likonzi ya 2006 na oya 49 biso tozwaki lipanda na nene tozwaki lipanda soki na banzi na 1960 sika 49 ezalaki ya bamindele te po lelo tomoni peine de mort bandimi yango na 49 wana ezalaki ya Mendele te bongo oya 2006 oyo deya tosi tozwi lipanda babimisa yango ya Mendele te bandeko langa tozwa mayele océan zoyela biso mayele. Il fallait que tu baboya nde ya 49 po ya 49 nde ya Mendele wana tozalaki na kati ya bombu ikambeteli peine de mort mais wana bango bandimi yango mais mobeko likonzi ya 2006 bandi basenza yango te 3e mandat ezali te. Il faut te sensibiliser, il faut te se mobiliser, il faut éveil patriotique nde baobundisa chaîne oyo bandeko na ngai Peggy Lomboto na point noir bakobundisa chaîne oyo Nancy Bofo esengeli botelema botala lotiliki ya Congo esengeli botelema po ete tobunda likambo yango mpenza lolenge elongo bani yango tozali komosenga na bino ete bozala banyama te ya komoyokaka mpo bakosa bino ete tosenza mobeko likonzi yango na bimiseli bino peine de mort ezali ya 1949 mobeko likonzi ezali ya 2006 oyo bamendele ezali ya banani mpo biso tozwaki bonsomi bwa biso oyo ya ndambo oyo bakobundisa yango na 1960 yango la lobi toyeba kozala bato omoni etumba ya chaîne oyo mpo na vérité mobeko likonzi ekosenzama te mwana mboka Félix Antoine Tshilombo kozala 3e mandat te pamba te esengeli kotika mpo yo moko olobaki yango na moninga na yo ete 3e mandat yali te ya yo nyonso ozoli biso ya fraude. Tala lelo esiko memi Congo baye bakangi Bunagana
makambo tout o ba ko ba la tena bango lokuta pamba te to tuni bango makambo makolo ba meali ya solo bango balobi lokuta bala le to akala bunagala biso to longwa ta ko mboka moko te bino soki boko landa makambo wana nde boko kufa esengeli bo bunda pona ko libérer ekolo ya bilo Congo pe bo pesa yango bo somi bolongola ba Rwandais o bazali sima na kati pe libanda pona ko diriger kabino bali ko mo bo mabino pe bali ko zo ba poste stratégique ya mboka la bino bolongolo non ba pa ya pote bilo bolobi de père et de mère mais bino boko c'est la père et de mère ya ngote boko kosa biso to na souci la bilo tala baloki pe ba bomi ba komi ko ba bakonde ba na souci na biso par rapport ya komona ete ba oya biso moko ba ko sala makambala mute na mboka yango to beli bino pola ko ba ete bomi yeba ete makambo oyo ezali ko lekala mboka biso ezali makambala mute pe chaîne wa bino na molobeli yango pe na kabo ya l'homme puissant bali bongo na pasi pamba te bali ko bundisa chaîne oyo balingi e avancer te mais to ko bunda be na lolenge ya ko pesa bino mwa malako pe ya ko talisa bino lolenge ni to ko sala yango to zali ko senga ete bo s'abonner massivement maman de la Suisse maman na Jolie na Suisse partout au bile bozali ba oya biso bo telema po le tumba oyo pamba te to lobi 3e mandat e kozala te au senza mobeko li konzi la kanze ko sala mate po mobeko li konzi pesi biso mpifo pe ya ko telemela bato oyo ba kozwa bokonzi la ndenge ya kanza pe bali ko sela yango na lolenge ya mabe pe tala sikoyo peuple akobima lokola banzoi pona ko revendiquer ba droit na ye au peuple ko bika boyete na talisa ki belo kambo ya salaire ba professeur moko mobinga kinga ba moseya ezala kande 1 mois eza 20 mois na biso nde une année ezala ka 22 ans na biso na lobi merci abi maman seya ko bala ko beta mbela wana pena ye ko beta sumbela bande ko langa 1 mois ya député égale 20 mois de une année na 8 mois likolo des professeurs akokisa salaire ya député ya mois moko ya sanza moko pepo na ye azwa une année ya député et sengi na ye akokisa 22 ans misolo mia ye et bon baba pendant 22 ans allez-y comprendre l'entreprise ezate bazo créer te mais plutôt bazo payer mboka ce que tu lobi to bibi batu mabe bana botika kuluna baboti bo éduquer bana peu importe situation tozali nango botalisa bana batu ya mabe bisika bazali alors tango tokobetaka mbela biso na bango tobima mpona kolinga kosauve nation botika bango te bakata bamama ya baninga bakata bango bamaseti mpo bakende kokweya na libabe oyo bato oyo basali bango bongo bazali eli bakambi ya mboka oyo Congo yango tozali na koyo moye bisala bino ete bino botika kokataka biso botika kokomplete contre peuple bokende pa ya bato bazali kolia misolo la biso balia barame balia bambongo la biso ya banzela balia bambongo ya basanjo balia bambongo ya boye badetournement ya balampadaire badetournement ya baforage badetournement na badetournement miyibi wana nde esengeli biso tolanda bango po tosala bango batike ekolo ya biso tout ça la nouvelle classe politique et que le Congo botama ya sika et que le Congo na misolo yali na mai nango yali na nini kasi Congo ekobika te bana ba kotanga te ezali pasi pe mawa talatine tumbala ngai oyo ba ko bundisa chaîne oyo latine ete to ko ba bosolo ya nikota mutunga bato balingi biso te pour la bosolo kasi bosolo ko yali nzambe bosole ko le sikolaka yango talatina chaîne oyo ko bundala bino po ete yaki po ete bakongo bani bazwa bombo ya seko pe bombo ya libela nzamba kotika biso te akoza na biso pe bino bato bolingaka biso bosabone eloko nazali kosenga mpona sokisa la justice ya mboka na biso bokanga to pe bopesa mobeko na balobeli ya balanga nzembo pamba te mutu azalaka molobeli ya mutu te mutu azalaka nde molobeli ya bosolo lokola biso bayina biso baye koimpite biso ke tozalaka bato ya Martin Fayulu badidi on suppose ke Martin Fayulu nde azali kolinga Congo mpe azali kotambola na bosolo yango lokola biso toali konganga mpona libération nde balobi tala chaîne ya Martin Fayulu badidi lokuta nga lafuta makala eside te Martin Fayulu badidi afutaka ngai te
bomonaka mpe pene na ye nazalaka te tozali nde koloba makambo ezali ya solo mpo ete mboka na biso ezwa bonsomi bino boboyi kolesa bakongomani boboyi kobomisa bakolo eloko bino bokobomisa bapaya esalama wapi bapaya bakoma bakolo mboka bakoma bapaya na mboka na bango moko te tokolinga eloko wana te yango tokobenga mama na Traoré soki ali na mwana mosusu mobali apesa biso mama ya Poutine mpe soki azali na mwana mosusu mobali apesa biso la Congo mpo ete toyeli na besoin na bango ta lelo Poutine azangisi lotilikila France akoba kolala molili kasi botalaka mijuka ndolo botalaka lolenge ya makambo ezali kobosalama lolenge nini ya makambo ekoki kobosalama na kati ya République démocratique du Congo bato bali bamaboma ntango tolobaka boyango bona ngana kena kosimbaka bango na nzoto so azali koyebisika biso tokoluka kobatama ye ali koya kotiela biso makelele ali koya komoloba po ete bino bato boyoka te tala kongomani oyo tokobundela donc mona makambo ekosema na mboka na biso nde boyokaka ta mosusu tokimi esika boye makelele yali bato oyo tokokufela bobele bato wana bakosala biso nyamo yango tolobi bobunda etumba ya chaîne na bino bobunda etumba mpona peuple congolais tobunda yango tozali kosengala bazuzi mpe bakati na makambo asembo botika konyokola bapanzi sango botala nano bato oyo bali nsima ya balanga nzembo lolenge ya bizaeli mabe oyo baye nango na kati ya Congo lolenge ya komofinga lolenge ya komotola bamama lolenge ya komoloba babétise lolenge ya komosala makambo yango te biso tozali koloba mpona nation tozali kosala éveil patriotique boke na biso wapi tala tobeti mbela ete bato wana banso segeli bakangama oyo azoya kofinga nzoto ya mama sans pudeur azali kotelema koloba maloba ya bétise oyo bino bozali kolandolia bobunda etumba ya océan du Congo ya bino na molobeli yango na kabu ya l'homme puissant bino bosepelaka nde kuna bisiko bakotangela bino ngondola nkombo lokola boyebi yango te lokola bomonaka yango te biloko bakotanga bino banso boyali na yango nini ya sika ezali na se na moi oyo bosabone massivement tobunda etumba pe le 22 moye ekozala bongo catastrophe po ete Pape Jaye akobetela biso bongo miziki ya gospel bokoyoka yango ekozala bongo kitoko po ete nkombo ya Nzakomba ekomisama na awande na silisi. Merci la Kabouya l'homme puissant, ne change pas l'équipe qui gagne et prompt rétablissement na yo. Merci encore une fois. Na Pape Joy, directeur recherche stratégique et sango mokonzi personnel paré bemiso babiso. Bo s'abonner bo bunde tomba chaîne na bino. Ngai na bino tokutana na mikolo mizali koya. Ingeta. La révolution ou rien. Troisième mandat et kozala.